Mbote na kombo ya Yesu Kristo. Nalobi boye papa azosala musala na ye na ndenge ya Nzambe. Makambo azosala eza na kaka donc nayebi te eza na kaka miracle kaka. Ngai papa na ngai aza na prostate mais na sisi kiri te asa bandi kozwa guérison. Kiri kuta na esili te. Aza déjà na guérison déjà. Oui, bah prostate et où mène azui yango pendant combien de temps? Meli makasi soki azokende doki masuba ebimaka ye masuba eza na frein te mais masuba ekangami déjà banda oyo azwaki maladi wana ndenge azwi guérison esali ape mbula boni mpona traitement wana ezoba docteur Kambi esali mikolo boni banda bandaki traitement na ye asali un mois ekoki te ba semaine kaka dans 2 semaines masuba eza susu te 2 semaines. Ok, est-ce que il y a docteur Kabe boye bani tu apesi mbongo te makambozo le besoin islami témoigner ça na famille na yo na yebi ete na mona ki kala na télé tango na ngana mona ki tango papa Eliezer abanaki ko tourner ba question le papa Eliezer abanaki tourner ba question na mona ki ale pe na bengi ye bon atine linga pe ba biloko wana siko papa ça va. Ok, yo ce message de groupe ça va ndeko so ba kolanda biso siko o bazo douter na bo kasite ba kisi bo koko o docteur Kabe asalaka na ba recherche na yi osana mbokani oyo en tout cas amoni papa na biso docteur azana ba problème ezala ya diabète ya prostate cancer maladie nyonso ma sauf kaka ndeki moko lobaka liwa kaka à part liwa docteur en tout cas azali wana pona biso nyonso tout. Ok, ozala mboka nini? Nga na France, na France. Ok, merci de ton Dieu Botondi. Merci. Okay. Voilà, merci. Donc, tu as un témoignage. Il y a maman Mouraza en France, n'est-ce pas, docteur Kabe? Merci, maman. Maman Mouraza en France a témoigné et puis a sali yango parce que alobaki boti kangana témoigner pour to suki sa ba Saint Thomas. Kasi docteur Kabe ezana motuna moko kaka batinda kinga ina tuna yo bandeko ba mesana kolanda biso. Balobi tuna nanu docteur Kabe après ko pesa mutu guérison. Est-ce que atiaka batuna régime to mutu akozonga normal ndenge azalaka avant Abela? C'est le temple de Dieu wa Salomon Zamba. Zamba na nguya. Zo marteau de secours. Opération marteau de secours. Et opération marteau de secours. Vous allez sur le marteau. Eh bien. Bon. Mais tout le monde est zakito. Le régime, na yebi sakabande ko na bin oyo ko mwana mwasi wana azana na France. Oyo a pesi wana Zamba pangola bande ko na ganyo sto. Na pesi monde mobimba mbot. Donc on a un régime bien, mais ils ont mabété. Mais eloko ezake, tous un traitement curatif, cela veut dire que produit o ezo sili sa maladie, ezate que maladie on a yo et kozali sous. Net maman oyo, bo to comme on a zo apesi des témoignages à piso raxis. Ye wana, alobi boye de konangai. Zoto bobimba vraiment azo sentir chaleur et zoto bobimba. Et puis tant que chaleur réseau matabongo, ezo pesena mukusa et puis ezo tumba zoto. Tala mama wana. Après ce témoignage là. Na yebisa ka batu boye mokiliza ya Nzambe. Mutoko kufa na yebike mutoko kufa mokiliza ya Nzambe. Ya kana sa ko sebibembe e ko zala message ya lukuta. Nde mama wana ye wana azana yebia. Papa mama pesa biso témoignage papa na ngai bando ba kolanda ngai na famille papa ye tala na lobi boye soki eza pona ke kindoki ba kolanda moto balanda biso awa tozali pa docteur Kabe avant na ya awa natamboli bisika mingi pona maladie nazaki na ba hôpital ya minene batali bazokoka ngote na sima bazoloba ke eza maladie moko eza na kisi te. Maladie yango maladie nini kombo nango? Kombo nango psoriasis. Depuis 2015. Ti lelo ezosila te. Nde yango na yesu ko pa docteur Kabe. Apesi nga kaka bakisi na ye, kisi ya munganga te
ya bamédecin te me ya ye kaka kisi mosusu te kaka ya ye ntango na bando ozwa kisi na ye nde namoni sikoyo ndenge maladi ezokende na kosila awa nasali kaka 1 mois mais depuis 2015 sikoyo awa nasali 1 mois kaka nde namoni changement nyonso mama makambo oloba eza solo to eza lokuta eza makambo ya solo nga mama mokolo boye malade oyo ezokobimisanga busa ezokotolisaka basoyi awa sikoyo ntango ye awa docteur Kaba ayebi soki maladi wana eza maladi nini sikoyo mama obanda koyoka ndenge nini ntango maladi oyo ebanda koderange ezotalaka makakakaka sikoyo osali nango bambula boni nasali bambula te eza ata 3 mois 3 mois donc bandi koyoka ngo bongo ça fait 3 mois 3 mois nabali osentir yango sikoyo ntango okomi awa epa docteur Kabe nini omoni awa namonaka makiso na mex kiso apesangi awa namonaka bagentil parce ezalaki awa etumisaka bakosukosusu mpe ekomi awa sikoyo nini esa emelaki yo mpenza ntango omeli kisi osentir nini namelaki kisi kosanyakokwama mokosa mokosa wapesi wala mokosa nasa mokosa nakomona basoyi ezobimanga ebele basoyi soki lobi ebimanga mingi basoyi komonanga Camille Panzu toza wapi naza epa docteur Kabe ndeko Camille nini ememi yo awa epa docteur Kabe eloko ememinga awa eza mpasi eza likambo ya sante eza likambo ya sante sante etungisi ngai depuis tobandi ane oyo ti na mokolo ele nde tokomi awa toke bahôpitale banini na tuka na kokita nde tokomi ti na niveau ya bandeko basala effort grand frère bakomisanga ti epa docteur awa ngai moko nazalaki komiyeba te ntango tokei bacampus banani basalinga babiopsie navandi na ndako nazokoka eloko te ntango na ye awa bango mpe bayebisinga mpe verité te bayebisinga eloko moko te ekomi ono bakobenga badoktere wana réponse na balonga eza te alonga mo mpe nakomaki kobanga ti grand frère azwi courage ya koluka docteur Kabe mpo aya koyeba verité ya pasi oyo eza na kati ya nzoto aleki na ye nde tokomi awa docteur Kabe aye koyebisa ngai eke naza na poison na nzoto naza na cancer ya nini cancer ya poumon le foie do yango nde etumisa ngai nayebaki na ngai te alors namonaki nazalaki deja motu moko ke do namona dejaki nazalaki deja pema nzoto kolemba kolia malunga eza te kolala te douleur liboso nsima bacrampe nzoto faiblesse donc nazokoka te donc ti omoi nazoba mwa souffre nazoba oyo depuis na bandi kisi awa nde yango nde epesi ngai force oyo nakomi kotiela mwa makelele oyo mpo nazalaki kotia makelele tomoni papa parce que jour wana ntango oyaki ozalaki ya kolemba est-ce okoki kopesa biso différence ntango ozalaki avant omela kisi na sikoyo différence nini omoni po tomoni ozoloba na esengo ozotambola yo moko par rapport à ndenge ezalaki liboso différence nini osali par rapport ya yo moko ndenge oza awa premier constat nabimaka te kotambola difficile fo basimbanga na nzoto fo motu moko azala gauche droite nazala protégé sans protection na kweli sikoyo bandi kozala bo équilibre ya kotambola de deux nakomi komona siku mwa posa kolia ebandi koya pongi malgré ezokatakata mais nazolala pongi oleki ndenge ezalaki moke madame tozosala veille de 18h à 6h ye koveille maladi ngai na maladi donc c'est-à-dire sikoyo na minute oyo nazotikela ye mpe mwa temps ye mpe azolala nga mpe nazolala mwa moke
papa mama oloba eza ya solo ou bien eza olobi kaka koloba? Papa oyo eza likambo ya santé soki namonaki clair te nakoki koya kosala témoignage te parce que oyo eza santé na ngai moko eza nzoto na ngai mpasi oyo eza epa na ngai eza epa motu te donc lokola eza epa na ngai yango nalobi yango mpasi nakokende loba mpasi oyo eza na kati ya nzoto ya motu donc eza makambo ezoleka na kati ya nzoto mpo tokanisaki yo mpo oza na molongo ya baoyo balobaka docteur Kabe apesaka bango bambongo mpo bapesa batémoignage. Papa likambo ya santé ezalaka na pri te likambo ya santé ezalaka na pri te lokola nzambe apesi bango makasi ya kosunga biso bato oyo moto lokola ngai nabeli nzambe apambola. Emmanuel Mombau. Bon, soki toyaki awa toye mpona leki na ngai aza kobela mpe azobela nanu moke me yango nde ememi biso po tokutana na docteur na biso wana mbutu mpenza oyo babengaka mbutu mpona santé oyo etali ya leki na ngai ezalaki mwa mpasi abeli bamalade moko oyo ememi biso na bokuto ebele mais etikalaka koyebana te baloba na biso ke no leki abeli boye sauf po bokende bokozwa bakisi bozela bosala boye totikala kozwa suite na nkombo ya maladi te yango nde esalaki ke biso bandeko na ya mibali tobande koyoka sikoyo pasi na motema po na biso na ye moto aobela moto moko ayebaki te nini auguste aza na ntango tokomi awa epai ya docteur Kabe leki alobi mbala moko mpe solution emonani eyano eyeli ke no leki azobela maladi oyo babengi cancer de foie. Papa sikoyo ntango boye awa epa docteur nini esalemeli bino mpo tomoni boyaki na ndeko azokoka kotambola mpenza bien te bosimbi ye azalaki alemba makasi? Eza ya solo azalaki na pasi mingi leki deja abandi kolia leki deja apeti eye deja leki deja abandi ye moko akoki kotelema mpe ya déplacer de la chambre au salon, du salon dans la chambre, de la chambre à la cour de la parcelle abimisi mpe kite afandi. Les jours de hier ce n'était pas ainsi mais lelo oyo nzambe asali ke bakisi ya docteur Kabe ezosalaka ye mosala. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman, kombo nani pe awa toza wapi? Ngai maman Nzuzi Agnès awa tozali epai ya docteur Kabe na Kabambare. Maman Nzuzi Agnès, kop nini oye kosala awa epai docteur Kabe? Te papa naye kosala kop te naye mpona maladi. Oye mpona maladi? Maladi nini yango? Maladi ya mama na ngai. Ezalaki na ye na hôpital na mama ye basali l'examen ya chirurgien. Aye kodécouvrir cancer ya makila. Lere badécouvrir yango bakomeli kama bakisi mais tozomona changement te. Soki acraché makila soki eleki lelo 2 jours 3 jours makila na zolo ezokoule makila noir eyinda na misuni na makila wana likambo nini boye nde nayaki komona ngai namoni docteur Kabe na télévision batémoignage na bite tika nga mbonaki na kozwa information po tomeka na komema mama ngai moko na ye mpe nazwa information ndenge nini ya kosalisa consultation tout ça toye na mama awa ezalaka un samedi docteur a consulté ye atali ye bien aye kopesa kisi na bidon toke nango na ndako ameli yango na pokwa wana ya samedi dimanche pa ameli yango ntongo midi pokwa docteur abai tosangisaka yango na dongo krasha wana azala soka kosola makasi soka kosola kwa makila esili. Ok, siko olobi oye awa epa docteur Kabe apesi ye kisi ntango ameli kisi ya liboso efe nini amoni? Yango nazoloba kaka samedi toyaka ameli kisi wana na dimanche toute la journée tina pokwa alali kosu wana eza te mwa kosu kaka moke soka je lera kobimisa boye makila eza te mama na zolo soka azwi nini na ye mouchoir na ye azali tendance kaka kozala na mouchoir na ye soka azwi mouchoir na ye meki kofrotte mwa zolo ne bato ebele balobi docteur Kabe azosala cope na bato
apesi bango mbongo bapesa batémoignage na TV mpona kobengisa bato epa na ye talanga maboko nanga na cheboye nazwi nanga copte me nazotémoigne oyo tozovivre na mawa na biso banda azwi kisi lelo lokola toza vendredi lobi oza samedi une semaine makila eza te omonanga mama ezamuka awa toza na kobina kishase pa docteur Kabe epa docteur Kabe mama oye kosala cope nini awa pa docteur Kabe na ye malade oye cope te maladi nini yango ememaki awa epa docteur Kabe maladi ya pese banda osala ndenge nini kosa nazokwanza komisaenga makolo lokola kosa yangando ya solo mama esalaki obongo nzoto mobimba bandakanga nzoto liboso esalaki kaka ndenge epesa eza kozokwanza bakosa pembe na makolo nde vraimen ekosalanga mabe makasi siko osali na maladi ya mpesa yango bambula boni bien basanza boni naumeli nango depuis 2002 mama 18 ans osali na maladi wana otikala kokende na kisi moko quelque part te omela ta kisi esila nakepa badermatologue nakepa mwakotanga komwa bato te natamboli ya solo mama natamboli depuis 2002 wana 2003 nake basalisi 2004 nake donc mbula nyonso nazala mela bato siko ntango oye awa epa docteur Kabe aventure nini asali yo awa bongo nini esalemi yo awa kisi babidon premier bidon apesanga na meli nazalaki kokwanza so nazokwanza fo naluka bouchon na maboko esimba te na maboko ekosimba te nazolala na bouchon na moto ya mbeto soki eloko oyo kaka lokwa biloko ezotambola lokwa moko bafumi ezotambola ndenge na kobandaka mikose wananga kokwanza mpona bandi kokwanza moya kotika siko ntango omeli kisi ya docteur Kabe oyoki ndenge nini kokwanza wana eza kaka premier tour nameli premier bidon kosesili mama moloba eza solo naoloba likambo ya solo nga docteur Kabe nayebi na ebongo sikoyo bandenge baposo ebanda olongwalongwa ezosala su bongo baposo likolo esokwami kutu na ye mpona traitement ya barin etungisi nga banda tamola ye bambula ebele yango na ye mpona traitement nango mpe deja nasi na bandaki deja kobandaka na bandaki nayaki awa ya kokweya mpenza metan na bandi kaka na semaine badouleur ezalaki partout nazoka yango lisusu te na semaine kaka comme ça yango nazokontinue kolanda bakisi na nga mpo nyonso tu na banda koyoka na badouleur na panzi na libumu na motema voire même ebanda kotouche même nzoto na nga mibale nyonso tu wana eza lisusu te yango na ye mpo na continue traitement te en tout cas nalobi kaka keno batika tembe baya ngai mpe na banda otalaka na TV bon nameke moko hésité mpo nake baplace ebele ntango kaka na ye nde namoni mpenza keno te dès le premier jour ntango nameli mpo ngai na banda oyoka douleur na nzoto le premier jour douleur ekote na nzoto mibale elongwaka le premier jour après sikoyo badouleur mosusu dans une semaine eyaka osila en tout cas baya hésité te docteur Kabe ye nde ala mpenza spécialiste na maladi wana baya mpo ngai lelo tala ndenge nakomi peut-être nde nazalaka nakoma kopese ti 40 kilo mais tala sikoyo nde nazali en tout cas baya hésité te ngai nayepa docteur Kabe awa esali na ngai 4 ans nabelaka bikuwa etungisaka makasi donc depuis nayepa docteur Kabe esali 2 semaines apamba ngai oyo bakolo nakomotamba malamu mikuwa esili mpasi mwana oyo aza mosala ya docteur Kabe asalaki mpona nini mpo ngai nayebaki teke na komema mwana yala namoni mwana oyo donc bandaki kozwa nzemi te sikoyo nde nasali ke biloko te eza bakisi ya docteur Kabe makambo ozolobo eza solo mpo bandeko bazolanda yo bandeko eza solo balikuta nga moto nabengaki docteur Kabe dès le premier jour nabotaki mwana kasi boyo nakobenga yo mpo na nini oyaki awa mpo na nini ntango epai na yo oyaki mpona maladi nini
eza maladi te ezalaki bacomplication moko na santé wana balobaki ke nakoki kobota te nde nalandi bakisi nazomona. Après avoir beaucoup kotambola esika ebele mpona azwa guérison, alors motema nange ekomaki na soka, c'était enfin j'étais à bout de ma force. Ntango namoni Dr Kabe na télévision nalandi ye namoni batémoignage esika bapousseke na mpe na vive réalité. Bon, naza diabétique et puis prostate mpe evimbaki mwa makasi na hernie discale. Ok, tant oui, est-ce que tu m'as donné ce message? Changement ezali toté. Non, il y a un changement. Ce changement ezali mais il y a coupé. Il y a un changement. Hein? Moi je suis un intellectuel, sur l'amour non, une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de changement. J'allais même quitter. Mais ce qu'on a, c'est parce que dans ce moment, on a vu la réalité. Vraiment, les salangai. Et sengo, na émotion, na émotion pour na komona situation na ngandiki na komi na koki kokoma. Là wana za ko kasu kokoma te maboko ezo trembler. Soki na zo tambola na komi kotitibe lokola mutameli masanga. Ngana melanga na masanga te. Na komona batu mutu na batu na nzela na zo mona batu ba komi neti mibale misato. Oh. Mais banana ya bakisa papa ezo sala na oki bien. Papa nanga. Ok, mais est-ce que boyo kanina docteur Kayoto apprécie un peu cette témoignage? Papa, toyo kanina yete. Tango na yebi pe nanga yete. Tango toyaki awa, toyaki bana nanga nde basimba kinga bana o nga yango na boti bana mibale na leki nanga ya mwasi ba omisa. Bango ne so ba yete na yenga mkolelo. Bango nyoso ba yena bango te pona nini na komotambola bien. Nazoyeba kokata bana. Ah ba presse bino ya Kishasa. Mais ndenge nazalaki wana bakoko tika ngai te mais sikoba bakoko tika message na opesa na homme zo bila epilepsie na banda kola azobela maladie oyo aya epaya papa na biso Kabe to pesa ka message to banga na biso le côté muto asambela kazana azobanga azana bongo eza ya nini yango ndo mona kana ebisa bande kuna ngai mokili oyo eza ya zamba mokili eza ya zamba to banga ka pona ngai eloko na banga keza kaza soki makamyo sito etere ya mokili eloko tana tala mama epere susu ya cancer du sang a se retrouver moi na ye wana pe a défendre mama wana pe susu cancer du gorge hein ezali pala ngoba te batoma na lobi boye tango koyoka message lobe message ya lukuta tokutana eza message ya lukuta tokutana na yebisaka bino boye koya na ebembe te oye na ebembe zonga na yango koya na ebembe te ndeko na ngai tout type de cancer tout type de tuber prostate bandeko na ngai tango bozolanda message na zopesa bongo kondima te loba eza message ya lokuta oyoki message bongo ekomi papa boy tala ozabaka mususu na yebisaka bandeko na bino toma place akenda nzamba pambola ye bayebise Jésus asekwe alobi ke eza lokuta place de Jésus bayebise yeyo Jésus alobi papa na krista nzoto na Jésus la krista ngada nzoto oyo jije kikote jije muto amoni ke jije kiko yewe amoni ke ndeko masanga kitoko magole yewe mais azondi makutu te la krista na nzoto. Ah, c'est ça, c'est ça. Papa. Bon, ça ne fait pas encore. Nalobi, depuis to banda koka, naloba boye. Na tout na pesa bino message na lembakate. Hein? Na to pesa comme message chaque jour. Mais na lembakate. OK, temple, mutuna mo za temple. Na na biso na bokebi nyosu. Awa to komi na fin de l'année, to za décembre to koti. Année ya sika. Kala mingi de kota 2021. Nini oyo o proposer Tony ni pe oyo bongisi pona ba passa nyoso tu oyo bakoya na oyo bayaki pa na yo awa décembre ya ngoti année ya sika tozo kota janvier kala mingi te awa 2021 temple du roi Salomon nini oyo sika oti na marché et puis nini ba client ba passa na yo ba kwenda ko mona ya sika awa na biro na yo ya sika na koyebisa yo lokolo za makambo ya santé ndenga na temple ndena yebisa kabino lokolo za makambo ya santé ezaka ka guérison bonne guérison ya 2021 Vous avez une réponse à Bandeko?
oyo ezalaka lobumu te nayebisaka bandeko na ngai oyo zede bakosala moziki te diabete eza kaka yango wana mpese lokola ndeko na bino apesi bino témoignage depuis 2002 nzambe ye wana asele grâce ozolanda temple eza kaka ndenge moko echangeaka te ya sika eza kaka guérison poni guérison na 2021 ndenge na 2020 oye na film bushikot oye na mosusu avi yango nini oye na film bushikot oye na marteau de secours siko 2021 bazela nini zone su marteau donc wana baka 2021 papa nalobi boye nakokende na marteau ti suka soki tosilisi opération marteau bokozala na mandungu ndeko makambo mosusu omoni makambo mosusu nayebisaka bandeko na ngai boye na mokili oyo okuta moto alobi ke ngai nazofutela na 5e niveau na 10e niveau omoni ngai eloko na ngai oyo ngai nafutelaka te de mpe na botama eza motema oyo okokende esika mosusu okipesa ngai $2000 mpona kofutela mais oyo apesa ngai ye mpema motema nafutelaka yango te nakomisaka nzambe chaque jour ntango soki bandeko na ngai oza makasi ndeko na ngai soki toloba boye soki nzambe alobi boye lokola azwaki belechase vraiment zwa marteau de secours opération marteau de secours zwa su marteau voilà bandeko belle chasse mamu excuse voilà belle chasse abanda kosana buzoba tangule na base kosana bumakambo tu oya mabe bato bayebaka ezaka ya base mais yakobotola bato biloko bayebaka te mais ya mabe oyo asalaka ezali belle chasse akendaki na église komela masanga parce que kola nzambe atalike po nzambe aza moto moko atalaka moto chaque jour kosekaka ndenge nazoloba boye azokaka koseka biso tozokomisa nzambe chaque jour soki moto aza guéri ngai mpe nakomona ke no nzambe azali mais belle chasse nini esali azwi bamamu oyo bazalaka bango moko bake komona bango na église komele bimelabela nzambe alobi boye belle chasse botele na bible bandeko bazalaka na bible nakozwa motema omoni yo ozalaka locataire ale natikeli yo mbino nzoto azwi moteur ale zwa nanu nzoto oyo epesi yo makasi mpona kosepela belechase amoni loboko yango moko nde ezokoma belechase leloko oza lisusu ngai nakozwa motema yango nde nayebisaka bato biso toyebisaka bato boye eza santé soki oza bien papa omoni 5e niveau wana moto atongaka yango maladie incurable en général sauf la mort moto akokufa mokili eza ya nzambe ntango bozolanda kondima te badiabétique bandeko boza bisika nini cardiaque sarcoïdose maladie interne boza bisika nini nalobi maladie interne eloko eza nango te ntango kolanda message wana bandeko ya pleptique boza bisika nini bandeko na ngai ya mibale maison alobi boye ntango kolanda message kondima te tuberculose nyonso tu tuberculose osseuse tout type de tuber bosukisa nga alobaka me bokangisa ngai mena kundeko na ngai ya mobali olena lobebele ale zwa marteau de secours zwa mosu marteau ya suki yango wana natikili bino eza marteau opération eza marteau 2060 oui tant que roi Salomon motuna mususu bandeko babaki mais avant loba na koyebisana bandeko nanga ba congolais de partout boza kolanda biso Docteur Kabe alobi boye temple du roi Salomon alobi cadeau o azana ba kopesa bino ezaka ka bonne santé donc soko lingo fete kitoko kanisa kaka Docteur Kabe nzoto ezala kolongo locataire voilà siko Docteur Kabe mutu mususu alobaki nanga tuna nanu docteur nazana posa na yakuna mais est-ce que epa na ye ezalaka okomi kuna na temple basali oyo baexamen nyonso kuna to mpe baresultat nini yo osalelaka moto awuti na résultat libanda ye nango to nyonso esalemaka kaka epa na yo merci maman un vrai docteur c'est la diagnostic diagnostic cela veut dire omoni maladi nyonso oyo
biso tosoyebela yango bo soki oyeba oyebi ke oza na maladi te mosusu bakomaka wana yango nde nayebisaka bato moko pepe ozalaka profete ndeko na ngai nazalaka profete te nzambe apesi ngai makasi mpona sante ya bato mais ntango ozotala motu ke motu azobela otakaka vraiment présence physique ya motu ke te ideke kuyeri mamuyeri otaka kokoto ozokota nayebi ke ozala maladi tere mais à part diagnostic toyebisaka bandeko na biso mosusu boye kende bosalisa baéchographie baradio bascanner mais batalaka eloko nini bazwi yo yango soki oye na baresultat wana tokotraite yo bandeko ya myome bandeko ya fibrome ntango bozona de message papa tokutana eza bitumba ndeko na ngai maladi namonaka maladi lokola nyoka kotelenga na ndako namonaka maladi lokola nyoka kotelenga na ndako bango datiki yo ok temple ntina mosu ezali bo temple marteau de secours yango mekana koexplike bakongolo ezalaka nini au juste bandeko bakobenga biso par-ci par-là bazolinga bayeba temple alobaka kaka marteau de secours marteau pas abetima mais ezalaka au juste eza nini fimbo chicote olakisaka bato pondaise oyebisiplikaka bato mais marteau de secours ti sikoyo nini explike bato eza nini au juste eza mpona biso mibali mpona bana basi to mpona bato nyonso mekana koexplike bato ndeko merci ndeko DJ Kiko c'est le temple du roi Salomon zamba na yangu ye ndeko marteau de secours eza koloba boye bamaladi tu oyo bomonaka nalobaka wana ntango tosali solution oyo tolobi ke solution oyo mpenza soki topesi moto mpenza ke quel que soit ba VIH quel que soit ba nini ba virus oyo tobengaka ba hépatite tout type des hépatites ndeko yango nde bomonaka nazalaka agité na sasi nini nazomona lokola maladi lokola yoko kotelengana na ndeko na ngai et puis nazomona ngai teke na mokili maladi ezali bolanda message nalobi boye landa na tiaka mai na monoko te ndeko batoma ye hernie discale bandeko nalobi boye maladi incurable tout solution ezali eza marton oyoki solution wana tomimisi yango parce que koza mama moko oyawe oyoki témoignage alobi 5 jours 6 jours aza na ye guéri maladi moko moto asali 5 à 20 ans ndeko ye nde marton nalobi boye boprofite marton donc c'est-à-dire soko osuki bipa yoke osukisa ngai yaka siko kosuka na marton c'est ça eza opération marton de ça ok balana nanu quelques témoignages bongo tosonga poto si c'est émission na biso parce que télévision ali ngonga na bandeko nyonso balanda biso olingi tosala promotion ya maison na yo ya biloko na yo oyo ya entreprise na yo oyo ya flat na yo oyo osalaka so mosala nini obengi biso na numéro eza wana tokosala promotion nde tozosala docteur Kabe mais il faut ozala congolais de sang makila egangi tomoni ke oyo congolais ya solo de père et de mère aza boye oyo il faut biso to soutenir ye oyela biso te ke non système ya makolo na se mutu na se makolo wana te docteur Kabe aza moto toyebi tomeka kofréquenta asala badémonstration na baninga na biso na bacamarade na biso oyo ayebi te tokoba tokezwile moto ya kisenso tokezwa lokoso tozwi toye na yawa mpo tia lokolo kata mutuka na ndeko na nga fofana epenge fofana donc ate moko nane mona te toye na yawa mais Anzima. Epenge fofana bite docteur Kabe c'est sourcil wana maloba ya epenge fofana alors iboya docteur Kabe moni au-delà dans ya ndoki marambasal la garçon moi ça zone là bozo mela ebembe bo mutu bozo mema oyo na ebembe yo ya na yawa mutu akota bimi à quelle place asala avec Kipwanza bande ko tibana na ko Kipwanza boluka tonto lo koso wana asala scandale dans un témoignage vivant ya ndako to sobete masolo yango moni biso to yaka awa soki yo mona makambo ne simba kate ndeko maladi oyebeseli mbula bonna nzoto nawo siko yo lingi guérir so eso makata 2 jours ya poison ba empoisonné basa ko oyo ba empoisonné ndeko na yo mais bo benga maison benga grand maison na yebisaka bino oyo eza sentir ya suka omoni okili oyo nzambe yewe na yebisaka ndeko moko
mais ndeko wana toye kokutanaka na jour moko ndeko papa ene okozokanga ngai oyebi moto ozokanga mais jour moko toye kokutana naye na clé kadena eza cimetière soki maladi eye na nzoto ndeko na ngai eye po eboma yo ekunda yo bako eza invitation ngai nazoyebisa bino vérité maladi soki eza ya makasi eza invitation eza place totelemi yango eza kadena dandi ndeko eza clé totelemi na ndeko wana nayebisa papa jour wana papa nazo okanga grand maison oyebi grand maison ndenge azali papa tokokutana un jour mwana mobali wana ndeko mune tala kingo yako kikovimba alubike papa nandimike oyo bakangaka bato eza bino siya solo topesika tofongola mwana apesa bino témoignage malgré aza bapoliticien mponde tokotaka za basali grâce alopesa message moko mpona cancer du gorge papa na vie oyo ndima ata ozala na eloko te me ozala ya bonne santé. Ok, temple mais ode koannonce olobi même bato ya baboma oyo ndeko na bino bazali boma esilaka te baya na ye awa temple du roi Salomon badomaine ozokotola nyonso ozosangisa papa jeje kiku na tiaka mai na monoko te nalobi ntango ozolanda message zowa oyo ya yo pour confirmer mikolo naza nalobi boye depuis na banda moto ezokita te tozokaka komata voilà ndeko moko alobi eske oyebi mutu te nayebi ye nini esalaki oyo ndeko ayokaka lisusu nayebi so lukuta na ye nde ekundaki ye eza ndeko elizia nde atunaka eske oyebi mutu te mpo ngai nazotaka kombe ya bato natalakaka yango te oyebi mutu te nayebi ye mais ayokanaka lisusu te akenda nayebisa ye lukuta na ye nde ekunda ye boyoka réponse bomemelanga bato ngai nayebisaka bino bozwa bato oyo omoni kazala maladi moko ya makasi et vraiment nazo profiter zwa mama oyo boyaki namonaki jour mosusu image aza na goitre bobanda kosenga na lesungi bozwa ye bomona démonstration eza grand maison zwa ye yaka na ye oko papa omoni ngai ye tala mpona confirmer toyeza ceinture ya suka tala yaka na mutu moko songolo pakala mais azala bonne santé koyela ngai na ebembe te ebembe eza koloba boye mutu amelaka kisi te aliaka te wana eza ebembe sotozi mama wana ayaka napesa moninga suri toye na yawa papa ye yaka na ye omwana nini ekoleka mais il faut force contre force bino bibe boza force tokomi wapi oyo eza mpe grand maison mama ozolanda biso na nzela singa waye yaka na ye pengana ndeko na azolanda biso aza na tozala bosenga mama ayawa okomonaka nini ezokoleka oyo eza grand maître papa naza généraliste professionnel en médecine naturelle pendant 20 ans temple de force contre force. Voilà, merci beaucoup, docteur Kabé, temple du roi Salomon. Ok. Voilà, on est un marteau de secours, bande konangai. Kaka ndenge ye moko temple du roi Salomon betaka c'était à part liwa nyonso boyela ye. Azana marteau de secours, o ezali koloba boye, o eli koloba boye. Soko tamboli, okoti na ba hôpitaux ya mindele, omeli bakisa mindele osuki, oyesi koko suki saye. Nalobaka ke honorable les Ntambwe apesa biso espace oyo pona ba aventure te. Azali mwana ko lopango azana souci bana mboka ayebi musala ya docteur Kabé nde atia ye na biso apesa espace oyo poto pesa bino ba message ya espoir. Yo mto so perdre espoir. Ozana maladie n'importe quelle maladie alobi yaka mekaye sauf liwa. Abetaka c'était sauf liwa bandeko nyonso bolandi na ba témoignage. Bazalaki pe lokola bino tembe makasi. Oh, comment on a flou, mis sur yaka awa ndesi kwa lobi boya bosuki saye. J'espère que OK, temple, oui, c'est ça, temple du roi Salomon. Message fort pour les Congolais sur la biso parce que mission comme la souka pour mon premier lelo. Mais le but là comme mon message te édifier, te sur la ba imboka parce que nzoto etumisa maka mikolo nyonso. Pesa ba message bon fort balanda yo o bali bo ba monda ba ko place ding. Ozala kabamba boka sa to place ding. Sola na bande kuna pendant 3 minutes de pression. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Nazola c'est tout cela marteau. Opération marteau de secours. Zo marteau. Ngaina malaki tokubumana. C'est lui qui dit ouais il faut te battre. Ils ont assassiné. Ce que ça malade.
tokoapplike baméthode ntango eza solution cadena eza fungola ndeko ya suka eza boye napesi monde mbota ndenge temple bosobo me asa mesana na ye bandeko ya insuffisance rénale bosukisa ngai koye na retard te yakafa ya suka naza na mosusu napesi bandeko na ngai nyonso tu mbote monde nzambe apambola bino makasi oyo aza na problème ya santé numéro na biso eza affiché œuvre ne tombera jamais en tant que œuvre en esprit tokokende ti suka oyo akosuka na nzela vomi na traité mutu moko na vérité nalobi boye vomi na traité mutu moko na vérité oyo eza babusiness te oyo eza makambo ya santé nayebisaka bato soki esimbi te nde kende na mboka kende oyokola kende kobeta toro te ntango wa Salomon nzambe asali ngolu merci bandeko tokomi wapi maison asamesana eza affrontement eyebi ke maison na bino wana na maison ezalaka problème wa Salomon aza mutu moko nzambe asali grâce tokomi wapi tokende na bino ti tokokoma na bino ti suka po boza limité teke tozokende voilà tokomi na suka bandeko na ngai j'espère que bolandi biso na bokiebi mpenza bacommentaire ebele eza mpenza lisusu te docteur Kabe asalobi koyoka na osoni te soko olingi kobenga ye en privé ke boyi na yo koya batraite yo ayebi ndenge nini asorganizaka po eza na bato mosusu atali boya nga na mutu monene na koya kuna te ça peut arriver obengi docteur Kabe na numéro na ye ezali affiché wana bokota en contact bokosolola bafeti yango ezoya soko olingi yo fete na mbeto ya l'hôpital etalika yo pendant baninga bazosepela kokumisa nzambe mpo bakoti ane ya sika soko olingi ozala nzoto kolongolo ere yango totikali soki na 2 semaines mobimba kima mbangu ya komona docteur Kabe osepela okota mpe ane ya sika bafeti na kati ndeko amaole eza bandeko mosusu na basi na mibali balingaka kofete en couple fimbo chikote ezali awa voilà ndeko DJ Kiku ngai naosukisa na numéro na nga telefone ebele ya marula pesaka mpe numéro no totindaka mpe baquestion olingi kobenga ngai ya marula directement à part banuméro na biso oyo totia awa oyo toaffiché obengi na 085 52 77 980 ozwi ngai moko 085 52 77 980 ozwi ngai ya marula tobeti masolo ya mboka masolo ya santé o tolinga yo nokende epa docteur Kabe naza wana très dispo mpona bandeko ti bakolanda biso joyeux Noël joyeux Noël nga sikoyo joyeux bonana ane ya sika awa toza na Kabamba Bokassa en face ya station Total Kabamba Bokassa soko ye wana omona temple de roi Salomo station Total na ngambo wana bakiti eza liboso na kati okomona place temple du roi Salomo bakomanda libanda okoti okomona docteur Kabe ye moko secrétaire na yete ye moko à live temple du roi Salomo o na Brazzaville okei benga na ba numéro oyo numéro ya docteur Kabe ezalaka kaka moko eza mibale te kaka wana emonaka wana 09 90 wana o 04 ezalaka te o 00 ezalaka te kaka 09 90 ndenge kebo numéro moko na poto na Océanie na mboka nyonso limoko ezalaka numéro ya Brazzaville eza ye moko temple du roi Salomo ya Brazzaville eza 05 34 10 74 0 à la fin 05 34 10 74 0 à la fin. Donc voilà numéro ya Brazzaville. Bande ko tuba kolanda biso boyo ni temple du roi Salomo lobi na bande ko na ngai oyo ba kolanda ngai o ngai na zaboye soki na kei mukongo egumba manga déjà o prostate o na suba ka soki 20 jours 20 fois par jour yango yo tobeleli yo ndeko na bokebi nyonso nga na betaka ata 2 jours na kota ata toilette te 2 jours nayebi ndenge basubaka te bandeko na bokolanda ngai parce na simbami epa temple du roi Salomo donc bopikiliki ezali awa ya kosakana te tosuki après mokolo malelo tikete kimi akolo nzambe ezala maboti na bino marto